mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyo ngai tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino likambo eza ya contrat tosinya nalobaka na bino naza na mission ya kolakisa bino ba compétence na ba qualité ya ba congolais na domaine nyonso mutu nyonso azali soki oza na politique tokoyamba yo soki oza na social tokoyamba yo voilà yango eza plateau ouvert à tout le monde bao baza na Kinshasa tokozwaka bango et sur place bao baza libanda soki tozwi possibilité ya kokoma sur place te tokozwaka bango na duplex awa tozali wapi eloko boko luka koyeba yango wana tokosolola na nani bokoyeba yango masolo nini voilà quelques minutes tozali kosolola na papa tokutia mbote papa mbote papa kombo nani kombo nanga Makengo Mbala Celestin papa Makengo Mbala Celestin awa obengi biso awa toza na Matonge na commune ya Kalamu na Matonge Victoire na école de Young Leader School. École de Young Leader School eza kolobanini eza nini école eza kolobanini école yango ezo sala nini et puis eza kolobanini en fait eza centre de langue centre oyo batu bayiko ba langue française anglaise ba langue allemand italien to tangisaka ba langue wana nyoso awa na informatique. Voilà. Et ça combien de temps? Yonde promoteur nango? Ngai promoteur nango to banda depuis 1980. Le to kokisi 37 ans. Donc banda depuis 1980 donc avant que même ba UDPS ba exister si on peut aller en politique. Donc 1980 on s'est trompé. 1980 ils appellent année to créer ka centre de langue de Young Leader School. Il y a une motivation depuis ba wana nini et tindaka yo que o créer école. Bon, tout le monde que na pays na biso en ce moment-là dagi to zaki ba premier, ba pionnier pendant qu'on créer centre de langue au ba créer ko l'anglais. On to zaki ba les premiers to créer qui pour tout temps spécialement d'abord l'anglais. Ce n'est qu'après que tout le monde a dit que ba besoin et comment qui est belé ba langue mususu. Yango to côté ça peut ba langue mususu jusqu'à présent to comment ba langue à peu près 10 langues to tangisaka. Oui, mais papa au sali yango est-ce que to koti koyeba parce que au moni na Kinshasa ba aventure pe leki belé hein. Ba centre za belé muto akokenda lekisi na yengonga na ye. Bon, bazo pesa ye ba document ba ko pesa ba biloko belé muto atangi mais soki kaka meki ko bima libanda ke même na Chine. Donc azo ka munoko wana bazo anglais bazo loba yelokola yekola eloko mon côté est-ce que tokoti koyeba expérience il y a 37 ans aux anango lelo vous estimez que aussi formé bateau combien s'il y a un témoignage il y a bateau penza bazo loba anglais grâce à centre na bon témoignage à besoin ngolo et belé on a format peut ba créer ba centre na bango par exemple ebele nakotanga kutukomba te poso natangi na sali publicité na bango ebele ba centre nio soto bazo mona na kisasa la plupart ba uta na de Young Leader School bazala ki ba élève ya de Young Leader School ba bimi ba formé to forma ebele to uta na kanisa plus de 1000 étudiants plus de 5000 étudiants ba voyager mingi na Afrique du Sud baza ebele passer na ba organisation internationale ebele penza. La preuve est que ba école de langue sur tout ba école de langue nyos ba uta awa ba uta na de Young Leader School ba o nyos to zomona na Kinshasa bango nyos zomona Kinshasa et puis so mo mutazo lo anglais tuni o ya mukolo ba jeune mikemike to yebite me bato ya kala o ba yebi de young bato ya kala bango nyos ma mikolo ba yebi anglais o tuni bango ba uta de Young Leader School o formé au lobby bato baza ebele. Est-ce que tokoti koyeba formation ngo ezalaka ya combien de temps et bosala kandengi ni? Bon formation tozana ba module belé tozana module à 9 mois vous travaillez pendant 9 mois otanga la même matière tout temps c'est en 9 mois tout temps ça on peut en 6 mois d'une façon un peu accélérée et puis bah tu peux à 3 mois bazali au batanga pendant 3 mois matière ka wana bato bazotanga na 9 mois en 6 mois
et puis batangi en 3 mois au lobby pe anglais au commis bien. Bon, différence nini za entre 9 mois, 6 mois na 3 mois. Différence c'est ça temps. Aux autres malembe 1h30 pendant 1h30. Moutia 6 mois pendant 2 heures, Moussala moins mingi. Mouta 3 mois très accéléré intensif chaque jour. Aya classe n'est aucune na école, il y a en anglais pendant 3 mois à Cilici. Pendant 3 mois de quelle heure à quelle heure? Bon, ça dépend, il y a emploi de temps naïe. Tout ça ba classe il y a Tongo de 8h à 10h30. Tout ça ba classe il y a après-midi de 12h30 à 15h. Tout ça ba classe il y a Pokwa de 18h à 20h30. Donc ça dépend, il y a emploi de temps naïo ou arranger bien pour na area lingi. Ouais. Est-ce que Yomoko d'abord, pour un niveau à créer un centre, aux acquis molakisi avant, to oyeko la kakaboye, Yomoko lo bakanglango, na minoko misuso ucha ou bien ucha kaka pona wangaje batuba lo baka, ba tangsaka. Bon, pour l'anglais, je suis anglais dans l'université. J'ai travaillé à l'ambassade des États-Unis pendant 10 ans. Donc, na lobakango très bien. Na tangi sakango pe. Ah. Bon, balang mususu pe na yeko na université, pe na yeko na voyage. Net allemand na yeko na voyage. Espagnol na yeko na université. Donc, au moni izandengwana. Ok. Anglais nini bozo tangi sao? Ah, tout tangi c'est anglais américain. Bien sûr, le quoi l'anglais américain, anglais américain, yangwana na côte ça anglais américain awa. Le banana moi muki batu bayoga ki réellement au baby anglais. Yes, I can say something. I think we have lost a lot of time. We began since 1980, and normally we should do something better. But I know we skipped for a little time. But now we're back to work. I believe we're gonna catch up pretty soon. I think we have a lot of things now to do. Différence ni neza entre centre na yo na ba centre mususu. Spécialité na yo oyo mona kapenza ke soki otali oyo olobi ke bon ngai naza différent na bango na niveau bo. Bon, eza langue toujours tangi ça. Na mona kapenza différence peut-être ba centre pe ezali oyo batangi saka bien mutu awuti centre mon pe awuti centre tinga solo netika awuti de yang o mususu na yebite po na visita bango te na yebite soko batangi saka ndenge nini mais bato na mona na ba centre quelques centres na yebi baza net bawuti de yang leader school. Difficulté nini na 37 ans na yo d'expérience, difficulté nini okutani nango ya makasi? Bon, difficulté tous en anglais financière parce que mingi ba étudiant bon baza batu ya mboka ba difficulté ya mboka ya takaka bango mona bandi lelo ba frais d'études empêché alors ba difficulté okutana ya ngwana po dépendre na nini kawana ba difficulté lobby batu komona moto abandi après azoya le sous donc epesi neti moi défaillance na ndenge finance soka abandonné bon sali programme obandi na par exemple dans 30 étudiants après quelques étudiants soit frais ezate mbongo eza kufuta ezate ale ekomi moins désordre na ndenge finance ba difficulté osala ngaka yango wana. Voilà. Difficulté bozana ngo eza ya soki bobandi moko bato tokoki koyeba par promotion okomaka na ba étudiants combien et puis ba o basilisaka eza combien et qu'est-ce que vous octroyez aux gens ceux qui basisi formation? Bon babandaka à peu près 200 étudiants mais bon aussi seulement 30% de au basista quand on a 30% to ba 200 à peu près 40 basilisi.
Donc difficulté dans mingi la finance. Difficultés à la finance, c'est que vous achetez alors. Bon, si vous comparez na Vous tenez compte, il y a conjoncture, il y a beaucoup. tout tenir compte, il y a conjoncture. Si vous allez ba pili na biso ezali hors concurrence normalement. Mais dans la situation moko yebi bon. Mingi ba chômeurs, mingi ba étudiants, la plupart mingi penza ba étudiants. C'est des bruits pour payer. Et là moi passe. Voilà, tozana suka message nini okope sa ba oyo bazolanda yo ezala na Kinshasa, ezala na Libanda par rapport à l'école na yo. Bon, the Young Leader School oyo batu bayebaka yango tozozongisa sikoyo. Toyebike to s'occuper na makambo mosusu ebele ba affaires sociales, to occuper makambo ya sport, to occuper makambo ya agriculture, sikoyo tozongi penza to concentrer ba effort nyonso sur l'éducation. The Young Leader School ezongi ndenge ezalaka kala na koinviter population à faire confiance na biso. Toza plus spécialement à la Victoire, dans la maison de la Bible, toza na Kasavubu, toza na Serembao. J'espère que vous allez déçu pour l'éducation. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Bandeko Balandi, to souhaitaki ko salamo entretien wana na promoteur ya oyo école de Young Leader School, toza na Victoire. Badresse na bango msusu boyoki eza na Selemba eza na Kasavubu et loko na lobaka comme toujours et comme d'habitude eza que ceux qui oyebi musala na yo sala yango ceux qui oyebi yango te okokima parce que langue eza na importance ba école pe comme ebele na Kinshasa mais okomona kaka bazotangisa anglais ba okokota kuna okolekisa tangu na yo pamba okobimaka ndengo yaki na tout anglais ya ndambu nambo tutanga na école primaire yango ane silika kawana mais eza na place mususu pe okei otangi otali penza que non voilà yo moko bimi ozo sentir que tu as ajouté en plus par rapport à la langue bon awa bazotangisa anglais olobi anglais et puis ba langue ni anglais, français, alphabétisation, allemand, espagnol, portugais, na italien. Na informatique en plus. Na informatique surtout. Voilà, mais difficulté à courant parce que tu es d'abord to kuti moulili courant et até. Dans un groupe électrogène na biso, donc ce qui courant est to petit groupe tout va bien. Merci beaucoup. Toyaki wana pona ko faire découvrir bino oyo école de Young Leader School, tozana Victoire. Bozana numéro de contact parce qu'on risque de terminer sans donner un numéro si on veut vous contacter. Le contact est ali 090 45 44 133 090 45 44 133 na 081 061 43 62 081 061 43 62. Merci beaucoup. Botika la branché parce que Zamoussala, le prochain tour. Ezayayo. Merci.